Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bokota, 3 Exa Production TV. Nos très chers abonnés et non abonnés de 3 Exa Production TV. Kolani sa vidéo na biso. Tokotisa ki ya rond-point victoire. Batu bapoza ki biso ba question koloba ndenge nini la police ezobenga na batu me bino bozolakisa batu bazoteka kaka. TV eza radio te. Yango wana toye pona kolakisa bino rond-point victoire situation ya moi. Na journée ya le 28 juin 2024. Awa toza na avenue Kasavubu, croisement na avenue Victoire. Topesi mukongo na maison de la Bible. Tozo kende vers rond-point Victoire. Ndenge boko mona départ en part bato moto bazali bango wana. Na bato mususu bazoteka na bango paisiblement. Bien boko mona ba mususu babengani bango. Toza na avenue Kasavubu, tozo kende vers avenue de la Victoire, c'est-à-dire na croisement et avenue Victoire na Kasavubu. Bokota. En face na biso eza station. Na station awa nde tobanda kozwa eza ba moto ya magasin, eza ba moto ya bandal, tobanda kozwa onka na station wana me ba délocaliser bango et oya bateti bazanga na bango te. Wana eza station ya Victoire yango wana. Soki okiti tout droit toujours sur l'avenue Victoire et okiti commune. Soki okiti tout droit okiti commune ya Kalamu, c'est-à-dire toza na commune ya Kalamu. Denge bokoki kotala TV eza radio te par rapport à musala oyo esalemi. Omona ke balongoli bato ebele me bateti bazangaka na bango te, malgré effort ya la police. Okomona bateti ndambo bazoteka na bango. Awa toza na place des artistes. Place des artistes yango wana. Place des artistes eza na droite na biso. Ce qui est sûr que bato ebele babengani bango bazate ndenge boko komona na vidéo. Mais ya moko bazo zanga te. Place des artistes yango wana maboko oyo tozoko komona. Place des artistes yango wana. Vidéo ya lelo tokozala molai te parce que eza kaka po topesa bino situation ya rond-point Victoire ndenge babengani ba vendeur ambulant. Na bato oyo ba etalaka na se po tolakisa bino
parce que na moi tokomona ndenge video ezolakisa biso bato baza te, mais na pokwa okokutana na bato yango bazongeli mosala na bango comme d'habitude. Awa toza na avenue Eyala yango wana ndenge boko komona bamoto oyo toko komona eza bamoto oyo ekendeka elengesa bapolisier bango wana oyo bazo landela bato oyo batekaka wana na bamontar oyo ya matoi mangongi. Toujours sur l'avenue Kasavubu awa tobaluki po tolakisa bino situation ya rond-point Victoire ndenge ezali. Toza na rond-point Victoire. Rond-point Victoire ezwami na croisement des avenues Victoire na Kasavubu. Neti awa na gauche na biso toza na commune ya Kasavubu, na droite na biso nde commune ya Kalamu. Ngambo toza na commune ya Kasavubu. Bokota, nos très chers abonnés et non abonnés de 3 Exacts Production TV. Botala situation il y a le 28 juin 2024. Ce qui est sûr est que ba commerçants ambulants ya ba mususu banda ko étaler na se bomona ke balungwe na bango. Ba mususu balungwe ba oya teti baza na bango. Mais par rapport à ndenge ezalaka, changement ezali. Awa tozana avenue de la Victoire, ce que cueilli tout droit aux zongi vers rond-point Gambela. Ngambo toza na commune ya Kasavubu. On a commune ya Kasavubu. Bosabone na baoyo nanu basabona te na 3 Exacts Production TV. Toza wana pona ko servir bino. Bokota. Rond-point Victoire yango wana. Rond-point Victoire yango wana toza na ngambo ya Kasavubu. Awa eza arrêt ya magasin ba montar oyo eza ba oyo bakendaka magasin, ba oyo bakendaka 24, bakendaka Bandal, ba délocaliser bango bazalaki na station bakomi na ngambo oyo. Bokota. Objectif ya vidéo na biso ya lelo eza po tolakisa bino situation ya rond-point Victoire na mokolo ya lelo na ndenge ba délocaliser
ba vendeur nyonso oyo bazalaki na rond-point Victoire na ndenge ba délocaliser pe ba arrêt ya ba bus oyo ebandaki ko créer embouteillage na rond-point Victoire. Merci beaucoup bozalaki ebele ya kolanda video na biso ya mokolo lelo. Soki Yesu azongi te tokutani mbala sima. Na ba oyo nanu basabone te, bo s'abonner massivement pour ne rien manquer, pour ne rien rater. C'était votre humble serviteur Augusto. 3 Exacts Productions TV. Vous étiez nombreux à suivre votre émission Les Artères de Kinshasa. TV et Radio T. Tokotambola partout pour tout l'Axabino. Kinshasa ya lelo. Na RDC ya lelo. Pona lelo tosukeli awa. Merci et au prochain numéro. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo